pas. C'est une décision, ça la décision là. Ça fait combien de temps que le certificat sur la maison mère? Autre jour là, animateur, on se bat kota, ligola, 3 le beso. Oui, c'est au dit comme toi seul là. Il y a des nuances là. On dit on a un problème. On regarde maman bazambi na oui on datinda hiyo. Ba ka ngo na faute chance. Ça maman oui. Tout seul là normal ko. On la tamda ba tu ber point. Balia tondolo. Lala tondolo. Balia tondolo. Yangama. Azana zemi mama ya dego kao. Alia tondolo. Bien ndanga unazana kisite. Soy moi si na yobe moi na beli ba pese ni pando ko na pharmacie soy ko mina butu bat balali yo lo be la kisi ana tazo ba kisi na ndenge ke ya oke kisi ya okende te yazo be la kisi ya produit pharmaceutique te kisi ya bokoko kisi ya ko bloquer za nde mo peu près na kindo le temps na congolais asamba kindo la sorcellerie basamba on a parqué. Toi, tu vas accuser les gens comme ça, pourquoi? La sorcellerie, les gris-gris. On n'accuse pas les gens au parquet. Tu vois, au Sambandé. Pour continuer à soutenir, il y a soutenir la personne. Non, il y a des gens qui soutiennent, il y a des gens qui sont. Tu comprends, hein? Autour d'Angoulou. Zama nsubayaka aluli mba nsubayaka alingaka fe matana pasi nao. On comprend? Dans ndongo sabo ya lingaku tuteke osanga ta mbonga transport 1000 francs aya to ka bota 500 yo kende mais ça ba nzusu abetela ko maboko yo 500 francs boy ana ngote. Tu vois? Il y a des gens qui aiment les gens et il y a des gens qui soutiennent les gens. Donc ba obalinga ba namite ma donc baza tozaka na bango même moral bango wunde ba doza nga bisu nga mona mo pemi pe boy mo saka lo se koti saka madesu mo milika bana nani vena biso nani ordeso iteke ngola batindela yo koli na ba nini ba tikela pichu jembo so bakanga ya za zoba mongo amongo bala bongo tayari le bana TV bakanga bakango nani les grands leaders ne sont pas des grands faiseurs biso to sala oui rapport ça là on comprend oui na kra boka le quoi matelo Diego Kawa so boka yanga me ko telema to ko bina c'est combien les gens qui ont dansé ça est-ce que c'est Wora qui a fait ça les grands leaders ne sont pas des grands faiseurs qui a dit ça tu connais la personne qui a dit ça je connais même pas. Tout à l'heure, Oko Ozana au Fazer par rapport à quoi? Aussi longtemps, talent nyo sezakati na yo animation Vanda Diego Mungongo Kitoko Chilelo azoboka toujours bien. Pourquoi obimisi moana ke okomi na au Fazer? Fazer de quoi? Je suis cherché de on m'a chassé à la maison. Babenganyo ouais nanda kuna bino te pa weranson. Moi je mange pas les mots. Abengana rapona ndo matin na podium quand na te héritier na marché monter ba tutu ba télévision oyo bala ndongo ma normal ba obi ba sola na oyo ba benga oyo mais souci no eza ki ozonga na maison mère oko mikitsa pe le roi mwana ko senga wera pardon Dieu on a senga pardon na nini na sala nini na Botama et l'amour Botama et l'amour Botama la moya piana mukulu Botama la mo kubutuka ya mbote papa chéri Jibe piana bon anniversaire. MJTV vitesse wapi abonnez-vous
Voilà, on est là pour le compte de notre émission Autant Couleur. Autant Couleur, il y a lelo vraiment Eza Koyinda parce que na yambeli bino moko ya ba animateur au bino nyo subande koluka na kombo ya Diego Kao biso tuto yebi a évolué na groupe Wenge Wenge musique à maison mère ya Ranson Igwe de la Forêt, mais ce dernier temps moi ba rumeur eza ko circuler bat babi Diego azongi maison mère bamsu babi ote Diego azongi te bamsu so te wera atindaki ba luka Diego na ba concert bazo luka Diego akomi na pose wera akomi na pose Diego azonga tozana Diego na plateau tokoyoka Diego akoloba soki azongi maison mère to azongi te. Bonjour Diego. Bonjour toute la famille, bonjour toutes les mélomanes, bato tout bata la biso na biso mbambote. Donc bato tout balinga Diego na bato tout balinga na bato tout balinga JB, bato tout balinga Verambo. Bato balinga marai na basi bango tout bambote, donc c'est ça. Bonne santé. Appelle Lidio Kwempa. Pourquoi sur la Lidio Kwempa? C'est beau fait Janana. On va faire la biso, c'est ça. Santé ndé. Ouais, ça va par la grâce de Dieu. On est toujours là de se battre. Donc, voilà mon kiliba na mibali ya to bundara. Position nos kwezandeni. Diego azongi maison mère to Diego azaka libanda. Diego azongi maison mère to Diego azaka libanda, c'est deux questions différentes. Vas-y, dis-moi. Diego ozongi maison mère to Diego azaka libanda. Mais je suis en train de dire, là tu es de me poser des questions. Diego azongi maison mère, Diego azana maison mère. Ozongi maison mère. C'est des questions. Ozongi maison mère. Oh, moi je suis où là? Est-ce que moi je suis passé dans la groupe maison mère? Moi je suis toujours le mission de Wera. Ouais, toujours mission Wera. Ça Wera. En plus ma maison mère le balanga sûrement trop Natala ka fait nga Wera. Ouais, toujours mission Wera mais ba ute ko kende maison mère ute ko kende Londres. Yo zate Diego, yo za akina. C'est pas dur. Ce baké Londres Diego qui était yangonde ça la yanga longa maison mère. C'est pas ça. Moi pas pas comme malenga pe oui na kina ngape Londres. Na ke sala ngelo te na ke sala ngape masusu 2 semaines na yuzonga. Exaucé a comme malenga pe Londres. Qui maté. Na na mangam so la na yo ko maté. Bango ba boule bo ngana boule bo. Toi c'est la montagne. Toi c'est la mon côté. Ngana za pipe tsa fenyama. Na ma pipe tsa fenyama don na bunda ka pona wira. Le roi de la forêt si wira tinga ke Londres ba tinga na kisi isalingani. Ba utiko na ba na avion. Lo ba na avion. Ba na bilamba, ba na baka. Ko bang seso bilamba. Sono na so fe nsone mutu ero abimselanga valise à 32 kg apenga. Sono na so mambota mutu ero abimselanga bilamba ba pesanga. Mais esa ngo le kota. On laisse s'habituer. Robinga première fois batikanga na poto na mela 20 koi na langwa te. Bana no mela masanga na langwa te. Et avait une darade que nando bimana aya siliki. Botika mela masanga bo nini? Botika mtana ba problème. Ata mela langwa te, azu masanga bo aki. Na pandi bo pecho azana idée. Sona mela nando mela kana nando finga kaka nando boya kaka mais atanda na finga na boya bango basai nini bakei ngati kali Diego bi ozaka na maison mère donc na morote pe Diego abwaki nani morote album awera morote ada nitima morote nani nango wani c'est album awera yango te Vincent Mishidoka na tuni Vincent Mishidoka comment beta ba morote ai faut que ba opuza mbeni na abitoka bi opuza yo zala ngo ewa kada bikusena gladi wana vena biso ngapanda batba sepela ba bina mais ebembe sumbi peso ya
ebembe sumbi olelonga yango soka ebembe sumbi toyeba te bembango esumbi mpona ni mpo mutu so akufi jamais akoki susu kosala ba grand besoin jamais c'est impossible parce que ebembe sumbi ana finalement elakisi nini tosola lingala loba lingala ebembe sumbi elakisi nini et puis nani nde vraiment asumbi yango wera to nani bali atondoloti bali bana zemis naza azemi yes na synthèse ye nani osente wera yes osente en esprit tondolo alia tondolo yangyama azana zemi ya dego kao mama alia tondolo alia tondolo fana borso longolo na kangisia Diego, réaction na yo par rapport ya ba propos le lobeso oti ko tenir abike wera sona kangaye donc wera sona ça tout à libérer parce que yé vie na eza ko marcher te voire même musique américaine ko sala eloko monte zo simba hein réaction na yo par rapport ya ba propos asa aventurer moi mbala la te wera mtalo bango so si décision ça na décision na ça fait combien de temps que lobeso skip sur na maison mère autre jour ba animateur musu ba kota likola 3 lobeso oui c'est au dit comme toi seul là il y a dit nous en wera on dit moi un problème okende mama bazambi na wera mtatinda kio ba ka ngo na force chance ça mama wera tout seul normal ko ola tamda ba tu ber point balia tondolo tondolo balia tondolo yangyama azana zemi mama ya dego kao alia tondolo lobeso abi wera azala kisi ya makasi abi voir même bino nyonso bolekana boyebi kisi ya wera ensemble boyebi ndeni ni wera ensemble bloka ba vie na bino parce que à l'époque ba série na bino mutazali na moi dire ezali kaka kakol na héritier abi wera kanga bino na kisi omoye lobeso na ndako na kisi te asa aventure asa la wera ba aventure miko to change to balusi ngo boy asa aventure asa ba aventure ya ndako na zana kisi te so moi si na yobe moi na beli ba pese nini pando ko na pharmacie so ko mina butu bat balali yo lobela kisi ana tazo ba kisi na ndenge ke ya oke kisi ya okende te yazo be kisi ya produit pharmaceutique te kisi ya bokoko kisi ya ko bloquer za nde mo peu près na kindo le temps na biso congolais asamba kindo la sorcellerie basamba on a parqué. Toi tu vas accuser les gens comme ça pourquoi? La sorcellerie, les gris-gris. On n'accuse pas les gens au parquet. Tu vois, au samba ndeni. Hein? Au samba mami. Yo mola nini? L'accent est preuve, on est preuve. Oh. Le roi de la forêt d'un grand formateur. Fana yebi nde ma musique yebi nde to beta musique matanga nde to beta be futo beta show elo ngana retenir pas wera yango wana na yebi ke batu nde batelemi boy funa kina bango boy ne bazabe baolela funa kina bango lela ne bazabe na rumba na funa kina bango na musique ya rumba c'est que moi j'ai appris chez wera donc kozala na fanatique 0 mètre ouais wana masoko ye ata nani to boma na o tout l'animateur baza ba yebi masanga brigade ayi mamona sola na ya eloko to tika na ngana brigade to tika na ngana brigade o tu ba le ga maison me bakatango bakatango o ka pesa bango te kolakso ma animation kolakso ma nenga ko sala na podium kenengo ko sala boy animateur fa sala ka boy fo sala ka boy après son ngana brigade et belé lobeso akatango prince akatango nani susu ona Jamaïque yekuta zona yango te tika na boka na boka ne ga popolo aboka na kaka asana kiwira te Diego to beta masolo la héritier watanabe to chomona dernièrement héritier amema ki ba musicien nyonso na poto mais chose grave merci mwana waza pe moko ba animateur lokola yo akimi réaction na yo par rapport ya fuite ya Bercy
Bersa Kimi, moi, musicien qui m'a l'importé soit jouer le côté. À telle rentabilité, naïs. En tant que tout son ça. Na sa le côté, na ni voiture. Na bilamba bien té. Na mbonga bien té. A kozonga. Aki à telle rentabilité, na ya voyage bakendaki. Rentabilité n'est pas moins. Combo ba que Bercy, ba mo langa Bercy outi côtoyer. À la 100 car, à ça 100 bongo, 100 bilamba kitoko. A ça lingango te. Ce que moi musicien qui na poto, ils a rentabilité voyage na yi. Autant commercial hein. Donc Bercy azana raison de Kimi parce que rentabilité na ezalaki bien té. Pour Bercy ngana na bi Bercy so voiture bien. A so bilamba bien, il voulait faire quoi? Anga ya té. Loba ngati. Yeb sangati. le héritier futa bango bien te. Ko futa na ko futa te équipe raté, ya on kase mo te ba so ke ba futa ba musicien bien. Ba ko sa to lugara ya kabela nga ya sumsolo nga ya solo nga. Webe koto na okase ba bimisolo mo paquet etondi. Ya muta futa mutu cash. Mise ni on ba futa $10,000 par mois. Na Congo a. Aye bisa ata ou $2,000 par mois mise ni. Na okase ni. Banda na fia na bona otanga ukombo na Nini tanga ko Diego. Kali nga otanga bien. Kangsa basi to. Wale kofi. Na yebi na ngai ete. D'abord na otanga ka ve wana. On comprend na bona otanga ka yi. Mais na kisasa a na Congo a nde to vivre. Et ça na mission moko te ou ba futaka $1,000 par mois. Azate. Biso tout vivre na choc. On comprend to vivre na choc. Ok, vous choquez moi ma pire fait na yo. On comprend da. Au betel fait encore ve ta ndenga na funa futa palais mai bana minerval. Vers hôtel moi fait moi 3 chaba moi 2 chaba. Au vivre na on pendant ça on. Moi provision parler côté. Je peux moi déplacement na c'est bon tout à fait normal. Et ça leader moi ta futa musicien par mois. À cause sibino. Ce musicien les gars devant ba futa nga par mois. Yebisa Diego Lobi Ozandoki. Diego, sur la maison mère Diego, tout le temps, on a des émissions sur les caca. Okumisa toujours oué rançon. Oloba toujours maloba malamu pona oué rançon. Le lope moréoté, eza déjà bazo préparant oué rançon nazo préparant. Je crois qu'Alate et Koko y a déjà na marché des disques. Ce qui le lo oué rabengio. Abi Diego naza zela, abi Diego naza na besoin na yo, ocha voix na ona moro. Na yate. Pourquoi oyate? Ala tabaki mono na ina mise na ba bunda ba jido na bango ngana yate. Banga ba kango kati. Bo buka ngali boko. Ube tanga o cigar. So nde bango nezi bango ba beta mo ote ngako ila bango o cigar. Arai goshi kataguma. Ponga na mo rote kani. On comprend ngako gozo arai goshi usu kataguma. Na mouvement ta jido donc Vincent a fait na parole vraiment il mbese sumbi. Parara baki na ka bungo donc le roi de la frappe pe na biso to luka pe na to luka ezaka lukumu na ye na bika igonda sana kolinga mabe na ngate ya kolinga mabe na ngate ngape na kolinga te ba bisanga ke le roi de la forêt bo na sepa na ngate o mutu ba fingi we na obunda no makasi ya Diego osali trop pour na maison mère. Est-ce que bateau bande ko soutenir yo tant ozaki na maison mère na lelo ndingo zana nu libanda baza toujours ko continuer ko soutenir yo to ba soutenir ko soutenir ba personne Congo? Non, il y a des gens qui soutiennent, il y a des gens qui calaissent. Na comprendre Autour d'angolo ebe sumbi zama nsubayaka aluli mba nsubayaka alinga ka fi matana pasi nao. On comprend? Dans ndongo sabo ya alinga ku tuteke osanga ta mbonga transport. Sona mo 1000 francs aya to ka bota 500 yo kende. Meza ba nzusu abetela ko maboko. Elo 500 francs boy ana ngote. Tu vois? Il y a des gens qui aiment les gens et il y a des gens qui soutiennent les gens. Donc ba obalinga ba na mitema donc baza. Tozaka na bango même moral. Bango kunde ba doza nga biswi. Nga omona mo pemi pe boy, moi saka lo se koti. Saka madesu moi milika bana. Nani Vena biso nani ordeso.
etaki yango la batindelaki okoli na oyo banini batikela Pichu Jembo mpona comprendre te Pichu Jembo atindi biloko na odezo ekoti ofanda boye mona lekala na chance wana kana odezo wana batangola babwakelaki mwa moke mpe ozwi bafortifie parce que quand tu regardes l'orchestre na biso lelo il y a pas les orchestres qui paient les musiciens comme ça on comprend et c'est toujours comme ça bafuta biso kaka soki bosali mwa batourne moko boye bozuta mwa mabe zero moko boye mona babengi bino réunion on vous a payé quelque chose c'est tout que chaque fin du mois bien les 5 tu viens prendre ton argent non oyebi ke mikolo oza recherche makasi na maison mère oyo oluko makasi non boye se alia tondolo sundeni tondolo ana posa na yo wana vie na yo yolingaki mingi asole mabende. Tu sais quoi, moi j'ai parti na vandi c'était le jour ya mama papa Wemba na ngalo likambo te mama papa Wemba o bando sala anniversaire papa Wemba parada besi la kai ouais tufanda jour le jour de papa Wemba le jour papa Wemba na fanda boy singa vandi boy ba mise tout bazan na couloir anniversaire de papa Wemba eza lelo natali pe nga pe na mi-cent fona chape longi wana na misa kalamu komi na kalamu je suis venu là-bas j'ai rencontré Héritier Zobeta na concert na je me suis venu Héritier abenga non nasepeli yaka opasawa oseka olia matembele yaka wazawa na matina pardon mérité naza mi-cent matinga na pardon nosani funa la saki nga na mi-cent funa pesa makambo mwa charisme funa pesa makambo nga kuna tina charisme na tenga na tina so na seli no charisme bolinga nga te nga na beso tosa na bino même moral so tolia matembele so yo ndunda to pansaka na ndunda o Thompson moko mama misi moko na bana bele panza na ndunda bana balieti yo katela papa katikati o bana ngona balieti biloko bazali nango na pale na bango yango na kimi ndako na fazer parara ebembe sumbi bayoka makambo aussi si t'es tango mati na podium à héritier après Héritier il m'a appelé non na frère na ngape Diego aza na concert ma papa je me suis descendu na kisi na podium wata singa ka na kuta rep côté na na rep na rep wata je me suis rentré na kuti déjà na kati na traîner na nga déjà na kuti wata be na kati wata bi na plaisir makasi lelo c'est un frère à moi linga makasi tozalani ma même moral c'est qui est Diego aye na rep na nga lelo donc bana la team botika yaka ote bo soutenir yaka podium na podium mona be ebembe sumbi ya kenda zo mbongo muki ngana kenda zo mbongo ebela siliki na zo mbongo muki wera Héritier peseke mbongo ngana biye ngana baga yete siliki alobi ya kenda ga zo mbongo ebele nga ata mbongo muki nga kenda zo mbongo to ke no ngana ba parabole tanga siliki alobi ya kenda ki azimbongo muki ngana na zimbongo ebele ya siliki ebembe sumbi barada ebembe sumbi on peut na comprendre te za cri non ya sika toni na comprendre te mais kana ko expliquer ba fanatique non bazola eza single mo zo ya mikolo na bundana tout l'orchestre ba bimisa ba bundana ngai na nga fanatique leader moko te ba na ye tina yo na nga leader ya fanatique mutu te na bundana bango nyonso je vais faire que non ba ta sentir pe que il y a Diego. Il y a un Diego Kao. Aza toujours coexiste. Mais oui, je vais pas résister tant que je suis chez Oura. Et puisque un longue pas Oura, je faillite. Non, ma bé. Parada, yangwana rebeta bongo ra ebembe sumbi yangwana. Siko Diego, o se ozo ba mami bala la fois. Amoko okozonga swe pa Oura te. Amoko ze pa Oura. Te.
ngana omi fazer non mais so pas abimisi ba secret nyonso abi bakanga bino nyonso we akanga bino nyonso na wana yeso bakanga aza zoba mongo amongo bala bongo tangi lo bana TV bakanga bakango nani ah les grands leaders ne sont pas des grands faiseurs biso to sala oui rapport ça là on comprend oui na créa boka le quoi matelo Diego Kawa Zoboa Kayanga me kotelema toko bina c'est combien les gens qui ont dansé ça est-ce que c'est Wora qui a fait ça les grands leaders ne sont pas des grands faiseurs qui a dit ça tu connais la personne qui a dit ça je connais même pas tout à l'heure Ojo Bagé Oko Ozana au Fazer par rapport à quoi aussi longtemps talent nyonso ezakati na yo animation evanda Diego Ngongo kitoko tilelo azoboka toujours bien pourquoi obimisi moana ke okomi na au Fazer de quoi je suis cherché derrière on m'a chassé à la maison babenganyo ouais na ndaku na bino te pa Weranson moi je mange pas les mots abengana rapona ndo matin na podium quand on a héritier na marché monté ba tout ba télévision oyo balanda ngoma normal ba obi ba sola na ora ba benga mais souci no eza ke ozonga na maison mère oko mikitsa pe le roi mwana ko senga wera pardon Dieu on a senga pardon na sala ni na ibe basana wera na ibe bilo kama pata ndako ah il a mal fait ça m'a bien fort. D'ailleurs, le roi, ce misère, le la maison, mais tout le monde sur la été. Un jour, peut qu'on l'a long, tout sur la été. Nous sommes écoutés dans les bogards, tout sur la été. C'est ma bé, oh papa, ndeni, papa, sang ça banat. Abi que n'arrêta moi, n'en avant dans la bandale, n'arrêta moi, n'en avant dans la Selemba, n'arrêta moi, n'en avant dans la Ngiringiri. Mais non, ça banana it. Papa, ça la bongos. Je suis bon à l'ongo d'anda, on a bagage au banda, on a comme si on binemi. Babinemi noté. Diego, différence nini ezali entre bino ba animateur obozaki période wana ba obozaki na maison mère na ba animateur obaye lelo différence ni ezali ko mambiso salatin ba ko mambiso sa te so kuta mama na trou na maison mère tukuta mama na tout selo na bil balongwe wera so to ngai brigade prince na beso ba ko David ba lega na mamba kika mais que biso 4 ans to est-ce qu'il faut kanga tout oui il faut ça na cri faut y ba boka wa 4 animateurs pas 4 animateurs on a combien na deuxième équipe wana obunda bitumbe za makasi oh là oh so pesio apesi oui rasco linga bongo ya ko tsela ba ne mbongo conception na tana te surtout ka su Diego na ba cri wana ba cri ni ba be kaka ah na bosa nango ana ngombe bembe sumbi on pose lingo boaka te Diego ah boya ai bate mutu monto kini ngoma pirate makasi omoni mamso émission o comprends kini ngoma mabe fort na linga boke bembe sumbi na ti ba yo kango o azemi wana ke wera sona za azemi na yo witondolo tondolo alia tondolo banza alia tondolo ya nyama azana zemi ya deguka sombela alia tondolo ezolu kama kambu nanga ba lo na ke présenter to ke ngana yo tondolo ke tala na yo tala ngana pa ba bana mibali ngapa na tala na pa ya bana basi soso timbi busaini mo bel na silika pardon toza mama tondolo ne bembesu bombisi mo na bana bele panza ndunda ah ya Thompson mongo bana ba ebele niti bana biso ba 3 Thompson mongo yo okalingango okateli papa katikati bino bolie mutu mama be mama misi moko na bana bele panza na ndunda mama panza na ndunda apanza bakri ebele bakri asko ebetama mokolo nini obetango ntango ozonga na maison mère to obetango epa héritier te wana eza bembe sumbi je suis en train de travailler je suis en studio na travailler malé mais parce que
On a un producteur. Je parle avec mon vieux qui est Alain Dizo. Tout cela, Natala. C'est conclusion. C'est une conclusion normale. Il peut me produire. C'est conclusion normale. Na abundanga ndenga na ngo ya nepanda ya kabila ata ndunda. Openga ndunda na kena nguvuna. Na china studio. Ya kabila ngama miso kauka na kena nguvuna na china studio na abundanga na mona mobile. Parce que je me battre donc. Na gare mais na bike balisunge za ba masanga ba zebele ba Salvador Maya baza ba Fiston Bulldozer bazali ba Claude Banzutu baza donc ba vena nga Blaise Wingi bazali ba Lembo Molo bazali donc ba Shela Mputu baza donc ba se mo un peu belé ba ona bosse no mo pa wala misanga côté banzeli wa Charlène Michiga baza ba Bodil Mansaka Pic Petit Sœur baza donc merci mwana lelo atikali na ye na poto akimi héritier Diego est-ce que ezoyela oteke okena ko frapper porte pas héritier na la team héritier yamba yo comme animateur merci soit akimi héritier c'est ma bête je veux dire comment que monsieur soit akimi na poto c'est qu'azo yelo oté ay bi na choc quitté dans parce que son de tokenda po tokenda na valise te na te songa na valise bilamba livi et bembe sumbi ouais merci oh moni son de tokenda po tokenda na valise te tokenda na bagage na te songa na valise dans mise so moni akimi na poto asika na poto c'est katali rentabilité na e azonga kini ndeni ayebe ko sur la te donc après nga mona ngo bongo ayebi ko choquer tebe sula te po biso to kenda po to choka na so nga choka ka te e sanga nani biso to kenda po to ba ela biso bilamba ba elu no ba basket ba elu mbongo ba elu ba parfum ba elu musuzu ka mutu ka kabelio to biso to kenda bongo nga so misa kimi na poto na moneka a choquer te ayebo choquer te nga siko na lingi o mekana ko beta porte na la team et pas héritier wata Nabeta pas c'est pas la Risendeni. Na ça déjà na la team. Wade na la team. Mais tout le monde à côté. OK c'est camarade du langa. Na parmi le patron question na wala que ça ma salama. Na isko côté pe na la team. O tia sérieux check na maison mais tout le monde on peut tia na la team. Na eso wala que ça ma salama tout ça déjà on donc. Il y a problème de ça location là na Wando. Oui de ça location na quand. Na Wando le jour na Brazzaville, le jour to joie bouton. Je joue héritier à Saïda au ça la team. Tu vandana yazolela, c'est moi qui l'a consolé. On l'a consolé, c'est ya to bunda et le koati. Campagne. Pourquoi il a fait ça? Parce que Ouira a comparé héritier na bouton. Na mboka ba bouton. Héritier yemba ba doit betele bima, pas bima bouton so yembika boy. Oh my. Diego, musique congolaise ezala matanga et où tu peux perdre artiste munene na kombo lambi o azaki chorégraphe et papa wemba asala pe mingi a travailler pe na ba musicien ebele. Sentiment nyozala ngo par rapport ya mort ya lambi. Ça sentiment te na ça un regret oh. Na ko sentiment te. Sentiment de tristesse aussi yana. Non, un regret tu peux perdre la lambi de temps. Ba fait la football ça la moi ba pesa na ba leader na so pression. On voit ba fait le football salade ba ça ba l'icône ba fait le babinsa ba petit coré ba bimsa ba maître chorégraphe ba fait le football salade vela mba ko fana a Jonathan asana mona mketi iyo ndo mnene na vana za inango vela mba mkolutin on a vu et souvenir ni na malamu zo garder pour na lambi souvenir na malamu na garder pas fait lambi ka bonté aller nango so amoni bino animation à son numéro bidon petit bidon ya la souvenir na pas faire mais là non t'es maté via kabeli ngata ta moi 10 000 francs rien et so ka petit na ngai kanga ya mo Diego lelo eza anniversaire ya papa chéri JB Mpiana moto pamba na ebité so ko souhaiter joyeux anniversaire Botama et l'amour Botama et l'amour, Botama
elamu ya piana mukulu botama elamu kubutuka ya mbote kubutuka ya mbote kubutuka ya mbote papa chéri Jibe piana bon anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire papa chéri Jibe piana mana joyeux anniversaire wana baba fene Sophie azangi cadeau ya pesa cadeau nanga yango na pesa gâteau nanga yi yango bato mosusu bana ba gâteau na ba cadeau baza na bolingo nga na biso yango faire parce que moi je connais ça seulement aujourd'hui. C'est elle qui m'a dit ça que non, aujourd'hui c'est l'anniversaire de papa chéri. C'est ça que moi j'ai fait ça. Donc pour soutenir mon vieux, pour soutenir mon patron. Papa chéri c'est un patron vraiment. Bah, quand je manque quelque chose, je peux aller chez lui. Il va résoudre ça. Il va résoudre ça. Il va résoudre ça. Yo, comme moi je suis en train de parler français, toi tu parles pas français comment? Oh, comme moi. Diego, comment kene na suka émission, lelo toza le 2 juin dans 22 jours concert ya Ferregola na Stade des Martyrs. Message ni ko lancer na Ferregola et puis na ba Gaulois o bazolanda par rapport ya concert na ya Stade des Martyrs. Ah, Charles de Poule faire Cher de Poule. Ah, Gola. Oza mwana mobali botoma mobali. Yo moyemba déjà. Enga bakataka ngangenga. Enga. Ataba mobali na botanga na bolter. Wana ko banga ta. O banga nini? Eso mona mutadindi abanga kopola. Mutadindi na maya banga suko pola banga kopola te. Soko suis dans Mokano. Jean Mokano. Donc on est là pour te soutenir. Tu sais nga na ba fanatique bonne musique ba tutu ezaka ba Gaulois te parce que totali ba Gaulois ba goton sa Martyr wana te tu comprends je te biga ata ba Gaulois ka ba ya ba sa pia kana Martyr c'est beaucoup hein. Martyr peut déborder comme ba 120 000 personnes tout ça on soit beti Martyr wapi on ba TV et les gâtés mais bolo ba te bino ba journaliste o sala boy poinine bolo ba te poinine nga Martyr moulala ba elo ba maté mais faire quand tu as pris la décision zora ba mesure ko senga ga Martyr senga nini yo za mwana côté na yo ko dine Martyr ya yo oyo fanda nde wana na Martyr olala ko lamka wana donc zora ba précaution za maramyo sumayele oyo senga o pe senga te longolango comprendre ba eloko ba vantique te biso te makasi na publicité ba réseaux sociaux net comme lelo ba télévision na biso local so ba publicité non normal ba banderole ba tu ba vi ke faire azo beta qu'est-ce que ba boya ba tu ba yet faire d'abord 5 ans chanteur na Congo na ndenga ko boya te na nepe olinga te la DP qui flattait. Depuis que moi je connais faire, il m'a pas même donné même 50 francs. Mais voilà comment est-ce que je suis en train de parler pour faire à la télé. Là tu connais même que moi je vais parler comment pour faire. Ça dépend de la tête quand je parle français. Hein. Diego, mot de la fin na yo par rapport à l'émission na biso ba dédicace na ba union so ba lingaka yo et après wana to kabwana na crino moko po se pesa ba fanatique non. Bah, monde de la faisant à la base est là. Je suis en train de travailler dans un studio. Dans un studio vraiment dans travail. Bah, tout balinganga ba benganga. Na numéro nanga 081 74 32 32 1. 081 74 32 32 1. Wa so bengo ozanga motute. So si mutuka c'est que moi j'étais endormi dans un là. Gangeli. Pesa di ko téléphone. Bah tout nga sola. On a bana sola ba nga avant ba bi numéro wana. Mais bah oh bah ebi numéro on a té numéro on a 81 74 32 32 1. Donc quand tu m'appelles allô to solo là to e ba kandenga sala oh et bembe sumbi ba dédicace ba passer belé ba tout ba na besoin 2 ou 3 personnes et puis
batutu bana besoin d'éducation na ngai donc babenganga limenga oyo mpona ebembe sumbi babenganga vraiment mbisi ya mongo topartage na biso na ndunda. Voilà, moi générique moko esepelisa bafanatique tout ya Diego Kao. Générique ya nini susu? Moi crino moko esepelisa mama Diego Kao ozoboka akotelema tokobina eloko telo tondolo tika biloko wana pe batama nanu tondolo aliya tondolo aliya tondolo mama yangyama azana zemi pu Diego kangyama azana zemi mama ya Diego Kao aliya tondolo aliya tondolo. Voilà, c'est la fin de notre émission dont le plaisir était pour moi de recevoir pour vous l'animateur Diego Kao. Oh, jusque-là, qu'est-ce que c'est? Tantôt Azana la team, tantôt Azana la maison mère, tozo et bate quoi. Tantôt pe akobina e fazer dont tosukisi a apona lelo. Merci na la première dame Olanda Kibiso, maman mami wanjamote ma papa Misha. Merci na coordonnateur Dani Chimanga. Merci na Bilonyo Sobonganga Sibibati. Merci na Rigen Jogo Chipamba Eboulema. Merci Kelly Kungiston na Mwanda. Merci beaucoup. Ngana bino tokutani ba jour ezako ya pona nouveau numéro ya émission na biso haute en couleur MJ Télévision. Bonzambe toujours bye bye. MJ TV, vitesse wapi. Abonnez-vous.